Bandeko nayebi te mpo na nini bamaloba ebele na liwa ya ndeko na biso o babota na Ansu Luzolo, babota pe na Celestino. Bandeko ndeko akufi na bakundi ete likambo ezali awa kaka matangano mpo namoni makambo ezolobama na basite, makambo ezolobama na TikTok, na YouTube, na Facebook. Eza nango makambo ekokolobama, me kokolobana nango après 40 jours ya matanga. Me ndeko na bakundi ete so makambo ekolobama ya matanga na liwa na ye na modele azalaki ndenge Karine Mokonzi asali émission alobeli liwa na ye po asololi na famille. Nsima nango akomoloba banostalgie bavi oyo bazalaki na ye positif sa kotia bato mosusu na likambo moko bitela. Meme likambo boni botia Ansu Luzolo bokozela ata na 40 jours bokotia na bino, me siko na matanga likambo ni ya bieza wana apare rando kaka. Bote bapapa bamama bandeko, bote barando na barandonete, bote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te, bote ba jeune garçon na ba jeune fille, bote bana mike na ba bébé, bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Celestino babota na mwasi wana bana mibale. Sima bakabwani alingi Ansu Luzolo. Balingana a partir ya Kinshasa ndenge la barona lobi. Donc ndeko mwasi aza kosala vie na ye modele vie ezokende. To likama mibali bozana mobali oyo bokokotia responsabilité ya vie ya ndeko mwasi na yete neti Ansu Luzolo. Donc bokoki na mino koloba, bokoki polémique ndenge na lobi, mais faut kozela na bakunda ye no so oza na respect na ye. Eza te soko ozoloba bien mpo na ye ozotake Ansu Luzolo to Celestino ke ozosala eloko ya kitoko mpo na ye te. Po bandeko babolingo tu ntango tolingaka mutu to ayebi ke mutu nazolinga aza mutu mosusu kana aza mutu mosusu, mpe mutu nyonso azalaka sire ke presque bato nyonso bolingo ekokende nango mpe ti suka to ekokende te esuki na nzela. Mosusu mpe okokomona oyo ndenge azopesanga bolingo tokoma kaka tiliwa. Donc eza bongo. Siko so totali malamu ndeko mwasi avivre vie na ye modele adaptaki na vie na koloba pe teke modele avivraka na vie na ye alingaki yango. Eza nde ozopase etape na vie ozoadapte na makambo ezoya. Po ndeko mwasi azalaki na potono apres kokabwana Celestino akoki kolinga mobali mosusu na poto. Me ntango mosusu mibali oyo banda kolinge ye azomona oyo te mobali ya kosala vie.
siko baoyo mpe banda kosepela na bango na poto awa bango mpe bazwa kozwa ye kaka sere na bango baokipe na bango te batiaki mpe litoi te sikoyo ntango aza na posa abala azala na motu na kati ya ndako alors lokola yebi ngenda kisasa na kozwa mbala moko akei atali baoyo asepelaka na bateatre asepeli na anse balingani akumbi mpe zemine pamba te aye mpe kobota anse pa ye makambo eleki ndenge elekaki ye mpe ayebaki riske ane kokozala mayebaki ntango mosusu bakovanda ata 10 ans modèle José de Londres avandaki na malula me bango ntango mosusu bavandi bongo te donc bandeko eza kaka modèle ya banda komemela vie ndenge mpe banda koregle tai na ye mpo azala bien na baopération nde bolobi ayebi ndenge mpe balobi na Karine mokonzi akufi na soki na nini des fois alobi mpe botalaka soki maladi wana elaka mpo na nini bokotala mpe bandeko na YouTube so bobeti kaka ekolakisa bino ata na Google bamaladi wana ebotaka ndenge nini yango mpe nalobaki na bino bato bosalaka baopération donc ntango bazopere yo ezala masoko libumu mabele eza opération kombo nango donc eza na ere moko folandaka bakisi moko boye okosala kiri moko ya 10 jours ya 5 jours donc vi na yo ti mokolo kokufa oza na kiri bando sala par hasard oui mo bando sala yango mpo ozali opéré yango wana mingi banéglige yango ntango néglige ekodedomage yo biloko mosusu akata nzoto yo kotia kate ekokomplike yo bormone ekokomplike yo biloko mosusu okokozwa mpe problème na barin okozwa mpe problème na thyroïde si mokomi na foi ememi na motema donc ntango famille ne elobi na Karine maladi oyo akufeli me elakisi mpe te ke maladi yango ebandika mbala moko bongo non mpo na kati ya nzoto ya motu organe le plus important donc organe numéro 1 le plus important na nzoto ya motu eza liboso poso ya nzoto poso kaka twaka nango libanda oyo botyaka te oyo bozomamika produit air tout d'après bino boyebi ke organe le plus important eza eloka liboso motema rein na foi mais or ke organe le plus important numéro 1 eza poso ya nzoto oyo to wana bandeko asuluzolo bamakambo na bango wana eza ya bango asulu bozolo ayebaki oyo azosala mpo na vi na ye ndeko mwasi mpe azalaki na selesino ayebi ntina bakabwana na selesino selesino mpe ayebi ntina bakabwanaki na mwasi na ye ayebi mpe ntina nini ayedaka ye ata bakabwana wana makambo ya bolingo makambo ya bolingo eya na modele nyonso makambo biso libanda tokokoloba oyo tolingi me mutu na mutu ayebi likambo na ye ata ye ozolandanga mobali oyo oza na ye to mwasi oza na ye kanisa premier jour okanisa nini kanisa baprojet nini obanda kosala mpo bozala neti lelo
obanda komona ndenge nini so mpo tikali femme sel to homme sel kanisa eloko nini esali bongo ou bien kanisa na ebandeli obulaki bo un jour bozala bo to te mpo bato ebele mpe réellement ayebi ke nga so nabali nakokabwana neti nga papa robo nalobaka na bino tout le temps nga libala namona yango importance te ntina moko te donc nayeba mpe ke so nabali nakokabwana ngai nalobaki te ngambo nakoboya libala te me nakokabwana comme tel nga mpe nakoloba tokabwani tout d'abord nga nakoyebi soko tava nakoloba no direct tokosala nga na ya bongo soki nalobi na yo te alors wana ndenge mosusu me nakoloba no donc moto ayebaka ye moko bato mosusu mpe balinga libala te lelo bala libala pa kontinera ti liwa bazokontinue kovivre abulango te me modele bazovivre na libala na kokola na kote bozali na vie bozovivre ozomona te so natiki mobali oyo nakobandela nyonso ya zero okobandela kaka bolingo te okobandela modele ya moto akozala na ndako fo adapte donc oza na makambo kaka oyo moko oyebi misusu mpe amonaka vomi na bandela ke nazala na mobali oyo soki nabandeli nakomema vi boye nakokende boye d'avance eza facile ate kokomele mbilinga mais akomona yango facile na baide donc likambo bolingo bokokondane ansi te bokokondane ndeko mwasi te wakufi bokokondane mpe selezino te yango wana bolingo ekendeke bongo mpo ntango ozobule ozokola mpe ntango mpo olingi ondimi okabwana otali mpe ntango mosusu niveau oyo ozali otali mpe ndenge mibali bazolinga mikolo wana otali ke na kala mibali ya boye banda kolinga nga te olobi so na bandeli antuka nakozalaka na mobali ya kitoko na ndako makambo ebele sikoyo so eke bongo te to so eke bongo okumisi nzambe donc ndenge ndeko mwasi akenda kozwa anse akenda kolinga na anse ayebai mpe riske ezali mais bon ayebai nde bakovivre yango ngai nalobaka Charlie Malula fo akumisaka nzambe mpo bavandi na José de Londres 12 ans baboti mpe bana mibale eza ebele ata balingai bakoma ti bokoko mais Charlie Malula akokoloba jamais ke tokomi na 12 ans baboyi ngai te fo aloba tokabwani ata ye moto abandi aboyi ne libala me bakabwani na ndenge bien ata na ndenge mabe me bakabwani kaka basali 12 ans 12 ans eza ebele no bongo te eza bongo yango wana bandeko awa nde eloko bokokanisa mpo na bana mpo bana wana babotami mpo bazala bien siko bana legalement nanu boyebi ndenge ozala te biso toyebi ke mwana ansi ye wana ansi sikoyo akozwa mwana na ye tomona yango facile mpo mwasi na ye mama paradis azalaka gentil mama paradis aza gentil alingaka bato alingaka mpe bana me yebani te so akolinga mpe mwana ansi luzolo surtout soki ansi luzolo mpe akozwa mwana yango soki leta ya france akotika ye donc makambo eza ebele ezokonte zele sino ye c'est possible akozwa mpo na lisolo bozoloba azwaka bango hermo donc ye c'est possible to mpe akozwa te on sait jamais donc problème eza nde na bana
po ba famille d'accueil ya lelo pe o mona ngo na libanda kitoko okepe na kato kansi bazaka kitoko nzoka bango nde bazotete bana pire koleka bino mo bapara tomonaki awa te bana mibale ya mindele babotola bango mpa bapara na bango bapesa bango na famille d'accueil. Famille d'accueil wana ezaki na bana mosusu ya famille d'accueil bakeye bazwa deja baza bato moko bien éduqué exemplaire bomonaki ya pe ntango babomi sikoyo mwana moko na bapara wana te na bakamarade na ye soki na makango elekaki na télévision no eya mpe na YouTube ti lelo président Macron ayambaki mwana moko wana atikalaki yo babomi ndeko na ye ayambaki na bapara na ye bapara yango bato badopta ye para wana bakonsola ye na kati Élysée bapesa bango mpe aide mais après 6 mois likambo elekaki lokola mwana mosusu wana atikalaki bakutanaka na bato bana kolandela bango makambo mosusu mwana wana alashe bombe alobi makambo tu na ndako wana balaka bien mais soki eloko mosusu etindaka babimaka mingi bakende bongo po papa wana bango tu wana alala bango ye alala ye ndeko no akufi alala bana mosusu wana ya basi bauta pa mosusu alalaka bango mpe donc ta mosusu bakanisa ye mwana nazoloba bilobela bameki korenseigne na bana mosusu eke mpe bon papa mpe asuki alinga owangana wangani esimbi te me botali nde bapesaki bonere no so bapesi honneur ti pa président c'est que bainformation no ti na mairie oza très bien yo mpenza meilleur papa ya baadoptif bango ti adopte même 30 bana mbongo mpe oza nango lopango mpe ya yo moko mosala mpe ezali bana balataka bien baliaka mpe bien nzoka bango to basi na ye na mwasi na ndako mpe ya complice bozo comprendre alors botala bamakambo yango mpe do bana lelo mpe ntina bafamille d'accueil riske ezozala nango kaka siko mpe mpo na soni mairie makambo akuna andobeta kara andoloba te mwana azosalaka boye mpo bazongise baya bapara na ye loba drama monene bongo ekoma bokutana mpe na mokonzi ya boka nde mwana siko bakoma olandela bino na basocial ya haut niveau bakoma kotala makambo mosusu batia na ekole moko ya bien likambo ye surtout wana mpe ota kokisa 18 ans o babomaki ntango babomaki yaki na 17 ans alors wana mosusu mpe akoma majeur donc libre déjà asuti makambo tu mpo baoyo batikali kuna ata baya bana bandeko ne te malakisi ke bango mpe kuna nde batikali baosasa bango nga kosi na bimi kuna ndeko na nga otoya si babomi ye vomi naloba mpo na bawana mosusu tokomaka bandeko donc fo komikanisa mpo na bana nde eza bongo nga papa Robo nasukisi awa botikala malamu etia. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Nazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, ta et boss de boss ya ni aménagé. Donc on va s'entendre le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les catés sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengia Komba. Hein? Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, Elengia Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les catés sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, Elengia Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les catés sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.